libéraka été. Peuple ami libéraka ye moko. Ou bien bolingi biso, tokende ko négocier na ye. Boy bisanga bolingi tokende négocier na ye. Mais alors, nazolinga toyokana bien. Nalingi toyokana bien. Banda tosaka ba manifestation nyoso nga natalaka. Natala, vous dit que le 30 novembre, nazaki na nzela, pona okaba obalobaka wana. Oh, tomona kabungu te. Oh, tomona ki fulani te. Mais nga nazaki na nzela. Soit bolingi kotikala na esclavage, na occupation, boyebisi ngai. Natongwa lelo mutu moko ebisi nga lobi secrétaire général. Oyebi ke bino ne bozawa toanviaka bino mingi. Boza na machine redoutable. Parti na bino na boyebaka te. Certainement tozali machine. IDPS ezali lokoma sekite. IDPS ezali même incarnation ya peuple congolais. Comment tokoki tobilobi tokende manifestation na nzela eloko eza te o batiaki bapolisier mais soki batie bapolisier d'échangeur batie bapolisier liboso ndako na yo te batie bapolisier na veni na yo te batie bapolisier na boulevard Lumumba batie bapolisier na Triomphal mais na veni na yo bapolisier bazaki boni. Les policiers wana balinga bazwa raison pour bakima po bakokyo kendeka pa maboyote balingi bamono sala quelque chose pour baloba mais bino mo bomona ki peuple atomboka ki ndango to kimi mais yozo sala loko to bio kabund on tout ça mais c'est quoi hein to banda koyokana to banda koyokana. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Na oyebi kwani na ebisi bino botelema tokoza susu ya kovanda te. Tokovanda toyokana bien toyokana nazali ko expliquer bino makambo parce que ezali ya solo tokoselaka bapolisier ngani makambo te bapolisier na baza bakongolais neti bino batindi bango esika ya pouvoir dictatorial oyo esezwi ba mercenaire ba M23 batie na kati na bango soki ya boyi kokende bakozwa ba kati ekingo yango alobi na kende kaka po ba bomanga te mais yo peuple osalaki nini nga na moni le 19 batie ba policier kaka wa na Triomphal na échangeur mais Kinshasa mobimba ezali calme. Kinshasa mobimba ezali est-ce que balobi marche po esalema esengele esalema ka na boulevard Lumumba hein po biso to marche kaka na boulevard Lumumba mais soki baboyi na boulevard Lumumba banzela eza ebele mutu na mutu d'abord aza na venir liboso ya ndako na ye hein na tuni bino batielaki bino bapolisier na chaque lopango
nazoi bisabino boye to banda kozwa makambo ya mboka neti makambo ya masekite eza makambo ya vie na biso ndenge en tant que peuple vie ya bana na biso na vie histoire nyonso ya mboka na biso toza nango génération oyo ndenge botelemi boza nango na maboko na biso. Il faut pas bobanda kotala biba batu baza te me yo nanu banda na ebisi bino botika makambo wana oh kabunda za wapi oh Félix Tshisekedi te baliberaka peuple te peuple ami liberaka parce que ceux qui botikali bolobi balibere bino mo bobando sala ka ba dictateur akei bosali dictateur mususu parce que bozali commis en charge te soki bino bozeli ke no bamindele bakotiela bino président babenganela bino Kabila boyebake bakozongisa mpe Kabila mususu. Tozokana le 31 oyo nalingi nayokete Congolais nyonso à prendre conscience. Nalingi nayokete Congolais nyonso à prendre conscience. Eloko wana nde ezozanga biso. Soki conscience ezate matongi nde ezongi place wana. Oyo alobaki boye. Oyo alobaki boye. Oyo bazwaki mbongo boye. Oyo basalaki boye. Mais yo bituna osalaki nini? Est-ce que ozaki na nzela mukolo wana? Mais avant oloba, commence par dire que ngai nazaki na nzela, fulani asalaki te. Eza yo ozaki na nzela te, mais ozo critiquer mutu ozaki na nzela. Hein? UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Le 31 biso nyonso na balabala. Na ebisi bino calcul simple. Ba policier nyonso mboka na biso ba leka 100 000 te. Ata bazwi ba policier ya ba province nyonso. Baye na bango na Kinshasa ba koleka 100 000 te. Na la Kinshasa toza plus de 10 millions. Soki tomi mobiliser 3 millions na banzete. Une raison mingi. Une raison mingi match esili. Soki tozo continuer na kobanga. Bolinga keno kabunda lo na koloba isusu nini? Parce que na okai koloba nyonso na lobi yango. Na ebisi bino. Peuple a salaka révolution azaka besoin ba la kise ba stratégie te. Obiso toko chat yo d'échappement na vélo te. Boyebi oboko sala. Boyebi oboko sala mutu na mutu awa ayebi oya kosala. Ebi que les 31 sont à la mouti programme naza nango eza kokende wapi ya kokende match. Tozokana. Tobando kana bien. Soki pe boboyi kobima na balabala donc bondimi boumbu. Bondimi chômage. Bondimi kokufa. Bondimi nyonso ebongo biso tosani. Tokosala nini donc le premier tokokutana na bino misusu awa tokomo loba. Tokozonga na ba matinée ya kolobaka. Mais non. Mais non. Bozwa conscience. Makambu tozolobawa. Boyebi bao bakanisi ke biso tozali kosakana. Tozangi musala kosala. Lobby leur Congo ko changer. Leur bakomona ba infrastructure ya malonga ezotonga na mboko. Leur démocratie a solo kokota na mboko. Leur batu bakobando bima na mboka misusu. Bazwa ko luka musala na mboko. Ne bakoyeba valeur ya musala. Oyo Etienne Tshisekedi asala na mboko. O importance ya musala tosala. Mais bino batu bosi ba comprendre. Bon la qui sait que bosi ba comprendre. Parce que
tomonaka mpe bato misusu alobi anga makambo na bino ya politike wana bamarshe na okende te ezali inconscience mpo soki yo congolais olobi okende marche te mais américain oyo aliaka 3 fois par jour azokende marche ezopesa bino mayele te français oyo ayebi ke vi na ye ezali assure garantie mais bomonaka bango nde bakendaka bamarche donc soki congolais olobi kokende marche te ozali tout simplement un inconscient ozali lolenge ya nyama oyo nyama parce que politique ya mboka na biso esengi ete mokolo mwana biso nyonso tomi implike mpo tosauve mboka nayebisaki bino Congo ezali sous occupation tozali kokombattre sous dictature te oyo ezali régime ya occupation régime ya prédation régime oyo eye awa mpona konyokola peuple congolais polobilobi bokoyokaka ke bakongolais nyonso balongwa awa nde mokolo siko bato bakomprendre ke makambo ngo ezalaki sérieux nde mokolo wana bokomprendre ke tozali koloba pamba te biso tomonaki ke régime oyo soki ekontinue peuple congolais azali en danger comment yo congolais oki ondima un individu bokoki kovanda baautorité ya parti bokoki kovanda ok nazotuna bino we bamama mpe bavanda bino bajeune bovanda te nazotuna bino nalingi natuna bino est-ce que bino bacongolais bokomprendre makambo ndenge moto akoki kokomprendre yango bazoyebisa bino ke mutu oyo ayaki na babote na sokoto awa na 97 awa lelo azali na 20 milliards de dollars mais bino bosala eloko te ça devait vous interpeller tous mais mosusu alobi awa makambo yango nga nakipaka yango te mais c'est grave c'est grave $20 milliards wana azwi yango wapi mais siko bolingi toyebisa bino su nini to bolingi toyebisa bino lisusu nini nde yango nasengi bino soki batie bapolisier na boulevard Lumumba me mutu na mutu amarche na balabala oyo eza liboso ya ndako na ye toyokani l'essentiel ezalaka kinois na kinoise nyonso le 31 atambola toyokani bien nayebi te soki bozoka ngai boya koyebisa ngai teke batiaki bapolisier bazali moke bakoki kokoka kozala partout te bapolisier bakoki kozala partout te na félicité na le 19 nazaki awa namoni bamama ebele bazaki déterminé mpona komarche tozaki na bango awa tozaki na bamama awa jusque même bajeune fille sikoyo bino bajeune ou bien natuna bino oyo nyonso ndenge boza awa bakombata baza moke bato ya service nde baza ebela awa boyebisa ngai mais parce que makambo nazoloba je pense que nazolobela ngo bakombata tozokana mais pourquoi mokolo ya baction bino bobimaka te est-ce que mutu moko kukoya korépondre ngao nani nalingi mutu moko aya aexplike nga nayeba yaka
ozomi présenter au lobby cellule nayo section nayo ceux que vous avez le parlement debout on me présenter. Je m'appelle Georges Malaga, avocat à la cellule ya Mbele, le président par la section Nagaza Awa, pour mon aîné Chapengai. Azolo Bela na miso abatunyo. Et Bele baza Awa. Azobo ya koto mapona ni. Et jour ceux qui va béni ba ko ba ko ne suppose 5 000 5 000. Azoto da Bele. Mais ceux qui me collent que non tout le monde a marche tout réclamer droit na biso ndenge koza Awa. Il a ko battre ma le kenan qui va na ke kufa avec tanga tsasi pour nous soit droit. Et Bele baza Awa baza droit ni 5 000 va pesa ka bangwana. Et pas nani. Et pas bato ba parti mususu ba yebi nazolo ba na miso bato nyozo tout. Na bombité. Mutu nyoso aza témoin qui aboya ko na ceux qui va bengi ba ko quelque part ba kabela ba 5 000 ke botu maté. Bobetele maboko. Bobetela ye maboko alobi vérité. Non, nalingi na yeba pona nini bobimaka marche te auto pesa raison. Tozoka na bien. Auto pesa raison moko. Na kozongela ngo mutu amibala ya. Yaka. Nazali combattant cellule ancien combattant et pas président Garimbo comme sectionnaire la district ya Lukunga na lobi boye eloko ezosala biso bakombata mingi eza kobanga lokola kombo kikombatant ekomi kombo bazopesa yango n'importe qui yango tozosalaka baéchec na baaction na biso soki toyokani jour ya baaction neti na cellule des anciens combattant omona bakombata mosusu basali nini bakimi balinga koya mpona kosala baanalyse mais il faut toza bakombata na esprit kobanga liwa ekoya kaka ejour soki liwa ata eyelio na butu moma ozolala mile ekokweya okokufa tolongola esprit akobanga ndenge Tshisekedi ayebisaka ejour keno prenez-vous en charge tolongola kobanga nga nalobaka toujours bo ndenge balobi le 31 soki tokobima te je suis parmi les gens oyo bakanisa président Gari cellulaire ya commune ya Mbinza nakomobilize mpasi ye semuwa bamasa na ngai ya mouvement MTC tokobima tosali action bakolanda ngai te balobakeno président cellulaire Gari mbo avandaka place inter bakangaka ye mpona batie biso tosalaka bino mpe ya commune na bino na biso bino boye lokola bango balingi batitre na parti na biso tokangisa bango le 31 tobima tosala nini tokanga bango tokanga bango alobi ya lobi bino bobangaka ozaka ba expert na banalise idps viva ngai kombo na ngai Neville Lunga nazali mobilisateur eloko ou bien préoccupation toza nango oyo esalaka ke tozwaka échec eza boye. Premièrement, notre cher parti l'IDPS ezali implanté bisika nyonso esengeli tochanger stratégie na minute oyo, c'est-à-dire quoi tozali na baprésident sectionnaire toza na baprésident cellulaire toza na bafédéraux ebele tomonaka bango te. Alors cette fois-ci mokonzi biso toza baprésident baparlement debout nous sommes capables ya koyebisa chaque combattant eyaka na parlement tobima tolingi chaque cellulaire marche ya mbalo tozosenga ke soki ofandi na barundu tokutana pa président cellulaire ya barundu soki ofandi na gombe okutana président cellulaire ya gombe soki moto amonani te alongoya idapesa bingo soki moto amonani te asali nini tolingi makambo te o ngai federo omonanaka te oyo te. Merci beaucoup. Le 31 nde ezali mokolo ya rendez-vous boye to boye te. Mon général, le 19 eloko pourquoi bakendaka marche te eloko ezali kosala que sur le terrain résistance ezala effective te ezali parce que
bakombata mosusu ntongo baza kobima na nzela ebele bazali kotikala na bandako ebele bazali kobanga balobi ke non nga na okende kokufa me mikolo tokomi koloba boye ata boyi obangi kokufa yeba ke non la mort était destin lokola liwe eza destin eyaka na bandenge nyonso me esengo ezali tokufa mpona kokangola mboka boye to boye te alors bakombata nde esengeli balongola kaka kobanga kombata soki amoni kaka chief ezoya abakati mbangu abosani nzoka nde soki toza disperse te tozali ensemble bango soki bayeba kobanga biso mpona biso toza banzoi boye to boye te eloko mosusu ezali oyo bandeko bauti koloba awa mon général naopesa exemple ya ntango je n'accuse personne le 19 décembre ngai moko président parlement debout na baparlementaire na nga na mati likolo ya moto na polo ya Tshisekedi j'ai sifflé tout au l'air boulevard tobimi na bakombata mais le reste totikala komona te nakoti na logique ya bandeko mokolo wana ezali teste oyo akomona na te asali nini te alongo te loba éliminé merci s'il vous plaît topesa madame parole tokosuki wana IDPS viva nana zoloba na kongo ya bamama IDPS ndenge mikolo oyo tokomi fragilize ezosala mawa na pasi ngai nazali moko ya bato bakangaka le 10 avril eloko ekoti na kati ya bakombata mingi eza nini kobanga ngai na karton ngai nazali na monga fula seli oyo tokendaka ezali ya pa paster alors secteur na biso nani fédération na biso ezali ya président Chibala monga fula mobimba babimaka te batambolaka mpe te fédération ya président Chibala abala pardon monga fula mobimba basectionnaire bacellulaire babimaka te alors ngai lokola naza combattante nakanisi bato asie combattant bayebi ngai nakendaka kosala marche na ngai na ancien combattant mpe ya président Gary alors le 10 avril tobimaki ebele na nzela mpo monaka bato bazali na kobanga bapolisier bayeki koatake biso bazalaki 5 pamba alors ntango babeti masasi likolo debal bato nyonso bakoti na baveni totikali kaka 7 personnes si bazobenga intervention wana bakombata okoki kosan charge na bapolisier wana me bakimaki kaka babali babetaki likolo bato nyonso na nsima bakotikoti na baveni biso bamama bakanga soki ndenge epai ya kanyama alors tolongola kobanga tozongisa esprit oyo ya IDPS ata makambo bakomi koloba ya bambongo bakomi kokabola biso IDPS ya kala ezalaki mpo marché ko bapesa yo mbongo te ifo esprit wana ezonga esprit wana ezonga mpo tolonga bitumba oyo tozali na yango IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Na koyoka bakombatante na bakombatant balobi awa donc tozwi décision boye le 31 bakombatant nyonso 6 heures du matin combattant nyonso ayeba epa président cellulaire na ye boyeba epa baprésident sectionnaire na bino tolingi tosala boye mpo bamarche oyo tozalaki kosala kala ezaki boye chaque cellule ezalaki regroupé président cellulaire liboso alors ensemble na bacellule wana ezali kosala ke président sectionnaire nazaki liboso na bango nyonso président fédéral sikoyo akoya liboso ya bastructure na ye nyonso ya fédération nazali koloba parce que chance ezali que baresponsable ya base ya Kinshasa bazali awa baprésident fédéraux oyoki ndenge base elobi cadre nyonso oyo akomarche le 31 te ya ye mosala esali nini toyokana oyo bozali koloba wana ezali ya solo nde IDPS ngai nayebaki ke kala soki marche esalemi président cellulaire amarche te ya ye ezalaki kosukela kaka wana
soki marche esalemi président fédéral aza na marche te mbala moko tozaki kolobaka aza nani corrompu ndenge ezaki kala toyebi yango toza bana ndako toza koloba soki président fédéral aye marche te tokomi komituna me aye te ndenge nini estce eza suspect te me lelo tokomi omona yango normal nde yango parti ezokufa nalingi le 31 moto abenganga te mpo ngai boyebi nga bien ngai nayebi ke le 31 contrat na ngai eza ke nazala na balabala combattante na combattant nyonso le 31 tozala na balabala président cellulaire président sectionnaire président fédéral tolingi le premier mutu nyonso amemela biso bafoto oyo azalaki na bato nsima na ye chaque cellule chaque section chaque fédération baprésident fédéraux mutu na mutu nde rapport tosengi bino nalingi mutu na mutu na rapport abitala foto na ngai oyo bafoto akala te s'il vous plaît toyokani cellules, Tozali n'a plus de 300 cellules dans la ville à Kinshasa. UDPS vivant! UDPS vivant! UDPS vivant! Sikoyo bino ba président ba parlement debout. Bilobe, chaque président tolingi tout le monde a ma preuve. Botu nangate esika marche ko bandela esika marche ko sukela. Aussi toyebi yango. Tozo canadien. Tolobi que le 31 décembre avant toute chose ezali likambo na biso. Parce que tolobi que au 31 décembre et au 31 décembre ezali départ naé autos en transition sans lui. Bamumpe, vu responsabilité et engagement, Bazouaki, le 31 décembre 2016, Basokoli Maboko, Balobito Koti na Makamwango. Sikoyo, peuple congolais associé na Bamumpe. Et ça, victoire, Soki Bozangi, victoire le 31 Oyo. Ah, Nabazi Keza Mabe. Maloyo, nalingi ma preuve. Nalingi na yo ka son. Nalingi na yo ka butwazo lela. Oh, babenga ningai. Nalingi na yo ka son. Tolobi boye. Nalingi na yo sabino vérité. S'il vous plaît, nalingi na yo sabino vérité. Bomoni mboko yo. To Canadien. Bomoni mboko yo. Eza ya individuité. Eza ya groupe d'individuité. Muta bangi sote que non, balobi que fulani rien. Mboko yo eza ya yo congolais. Là na solo ba na chema ina munoko. Individu wana manda na yese sili, il faut akende. Toza pepe na kondima intimidation mutu ata moko. Oye koya tondimi asala nyonso alingi kosala me biso tobtenir kaka départ wemba mutu akosa bino te mutu ala bino ba intimidation te